baolo biloko boko boni bisoba pourquoi je filme aboyeba aoyeba au masque oui que maman peut n'a pas venu c'était n'a pas venu que tu me sapis assisté n'a évité on a évité son banane pour 25 ans dans le 18 ans ndeba ngo munu baya ko tu me sapis pas ibake pozan ka sa mona ngoti zambe yemoko ayi vraiment lo no sona ba panzi nyoso ba panzi na sana musala wono ni nata ba panzi lo na ata biloko nyoso na zaina go fami baji lo ne na ko cha mano baji bakangi bana ba box bena wa to mate o elo ba to dai bena wa bimi wana to bimi to za mikanda to ta bakangeli papa wana bakangeli awa bakangeli pe ba to si ba erni le troisième voilà il a fait moi to ta la ezala été ezala lobi na 3h lobi na 3h to lali to moni ba kuluna ba kote libiso na ba 3h wana to lalaki quand tu funguli surtout qui besoin bakona bakoti bamatisi volume TV quand bamatisi volume TV mama la musika azaki lamuka o kanga TV donc bingaka kolangwa na ala mukaka buna sutu kaka bemo da kuluna afandi na pembeni na biso na kiti na machette misusu mimi satu na ndako mimi satu libanda batemtemi na ba fenêtre donc ba telemana ba yesu ko ganga te oya oganga na okata oganga te bo pesa biso mbongo tango to iso to za mbongo te to na mbongo te to boza kasi biloko habite biso to ye biloko te to ye ne mbongo soki bo pesa mbongo te to okata bino to bandi ko tala bakunda ba ye ba koti na chambre ba panzi bilamba basali na basaki basi ordinateur bazi 110 000 pele na kata saki na de téléphone ordinateur na de téléphone na kata saki wana 110 000 pe na de téléphone na kata saki wana bazi yango ale babi nde babi te faut de to bi maboy faut to violer moko alinga violer ndeko na mwasi do na mwasi ngai na na period ya le bi yo ko za period ozo kosa mususu zimbongo obombe wana kati ya kaleson ya lebi te na bombi na kaleson te alebi lakisa nani tango ya tali ate ndeko na lolisa atali amoni makila longoli abi ye te ali amoni ngaya yasinga telema na telemi alebi kende kuna kende kota na shamba na kota na shamba abio kota na shamba bimisa mbongo abina mbongo te bilamba yango toza biso na mbongo te mbongo ezalaki na seki wana oyo ya moke bozwaki nde alobi te ozokosa ntango abimi ayeki mama abimi ayeki mama mama zonga kende olala tosa elo te toyekaka kozwa mbongo mama ebi toza na mbongo te bozwa biloko bozwa so bozwa biloko bango batali bamoni biloko te ne moko alobi tokende bepamba te po toviole moko de moko na alongolinga na salon kwa mama vanda kana bite so na bito to viole na biso mama na bon mama na nga ko kangama alongolinga na shamba alongolinga na salon ko tinga na shamba de moko asimi machette moko zo violenga tango moko asili yepe apesi be muninga machette yepe akumo violenga tango ba violenga umbale ba mi bale nga ya bisi ba nga bino bo violenga yi bino nde wazaboy na vina bino botikala ko bonga te na vina bino botikala ko bonga te bo bala bo bota basi bo bota mibali o bino bo sali ngai bo futa ngo na sama bela dena le bina bango tango ba sito violenga dete te bango papa deza bo mama azobela mikanda mama eza na saki pa to bo boza bo to bo zimbongo boza mbongo bo boka biso tika biso mikanda wana topesi mino botonde bino bozubi liba kwa kolanda biso tozali na mois de la femme tolobaki tokosala penza effort na mois de la femme oyo kolakisa bino lolenge nini ba femme congolaise bazali koleka
na kati ya mois où vous allez dédié pour les femmes ici à travers le monde, mais particulièrement ici à l'RDC. Mokolo lelo tous une triste nouvelle, drame sexuel aussi que au salama mokolo ya lobby na commune ya Selembao. Donc vous allez tous en manko ya témoin, ya événement na. Mais c'est showing Coco Show, des fois, c'est un grand caméraman. Coco Show, boni. Madame, maman. Coco Show, d'abord, avant de faire le pena solo, on a vu si on y a eu Wilson. Wingai, na Wilson, tu es le premier batteur ya Wingai musique. Le tout premier batteur à côté de Mbunda na Wingai, n'attends pas bon genre. Tout ça yebi yango, Wera, JB, tu as Deno. Tu as Maradona, déjà peut-être Mbunda, mais rythme est à la bonne antillo, ngaka on est directement. Maintenant rythme est sur une idée non. Et c'est là que toujours yemba, c'est là qu'on a 2 temps. Maintenant on y met 2 temps et nous s'engager. Koudou tipi, ouais nous engager. Okay, mais étant que moi comme ancien ça l'appelle moi un pas dans la musique aurait été na carrière musicale pour les au fêter combien des années déjà dans la musique na 30 ans dans la musique chrétienne attention na ndo kabia bana na 30 ans na le 22 mars na 30 ans pour encadrer bana école de dimanche à l'église Sibeko Bandal de na commune à Bandal. Donc au banaka na mokila po ozonga na makulanzi na zalaka na nzambe me quand erwana synthèse la katena erwana ba 80 ba na église ba Mbunda mama Mbunda synthèse na zalaka de l'église na 3 Mbunda 4 mamoko alors wera to na église azoma mona Sibeko era abade na quoi le pèlerin. Tant que nous avons Mbunda, nous avons balé qui s'est vie. Il faut mettre Mbunda na wingi. Alors parce que c'est la raté. Alors on a 4 Mbunda, 3 Mbunda moko. Tangwana. OK, mo regeta nini le to wera zawera yo pe na ngam na o regeta ni. En tout cas na de l'autre comme qui plan zambe na de l'autre côté. OK, to kota na penza li solo na biso memi biso penza awa Coco Show ozaki bongo mokolo na tongo na Selembao oyebi information précise par rapport ya viol il y a 6 hein 6 kuluna ba côté ki batandako mais 3 nde ba violer fi wana mais quand on correlater biso ozaki ndenge nini to mona mwasi na ba âge oyo ba violer ba ki bongai na je connais na 4e avenue mais qui cameraman bien cameraman international de Coco Show de la information nous sommes ça là nous na venu et bila bati belé wana na poussé kamuni finance dans lela oh ba ko ba côté biso 2-3 pour to kamai libanda ba koti ndo na kata batu wana moko ba yibaki famille na très bien pour maman na veuve na ba balé mo bala kufa parce que telle image on a photo ya papa ba kufa na image en haut alors fi ba to kamai ba ko une 2 heures ba garçon ba koti na ndako na bango ba buki ndako ba koti mama alaki na salon le défi ba alaki na chambre ba yo pour que ce mbongo no mbongo ni to pesa bino o bona mbongo ndako fiye ndako panza ndako que c'est mbongo ya ba baby spiro ko nyosanda ko ba sako ba pare ko baby sa atiti suka ba mene ke to se leki ba su mbongo ko luka ba pare mais il faut pas kende qui environ combien bon qui délai belé mais maman ba ko ba soit bon wana marqué ba so besoin il a beaucoup ba kuluna et ba machete ya sika ba faut te tika sa on anda ko utika nini on est deux filles wana nous habiter ya o ya 8 ans na règle pardon ko libisa ngayo ko violer ngaité moko imagine le boko à côté ya ndeko mo so na ba mingi on va la règle ba kile na boko na be avec son moté ba ya asimi normalement comme que maman dans le salon je dois te la moi na yawa bali ko pe sa maman tout dans la chambre moi ndeko banga wana pe aki acédé tout na yi comment da qui vient ah bon avec vérité mais tala ka vilo ya makasi ba yi 3 garçons yi ba tcheka li chito na ki so benga afini yo kufi donc ba sai ba tout partout selon mutu nga lingi ko sala na mutu ya fille na de la 18 ans.
Bazali combien de filles mais pourquoi selon eux pourquoi ba violer kaka comme Subati? Parce que moi quand pas une règle. Il faut sauver pour la question. Parce que une règle on a amené que sauver les alliés. Parce que va ko sala mais maman to bien chambre na ko sa ba chebe ka mbeli mo so dangi bunyo atana parce que mo na bango ya ngone ndenge so na ki na tongolo na selembao comment qui réaction ba population kuna ba habitant kuna ba ko réagir ba loba kinini en tout cas pour que la passe maman va vivre maman oyo nana selier blessé zaka bandi ko quartier mo yebi dikamo ikazika mo wuti bama batungi mo na bana na ye sikiza bata quartier ka ba ya quartier yebi likamo na bana msusu libanda libanda mboka yango na ndi bata bata quartier arigiti makasi kolela bando ba sac ba fauteuil ya pa ba kufa to ba ya classe ba dipe ba besoin so. Okay. Koko shoto comme to ozo pena toming to ozali responsable ozali papa ya bana papa moboti to zana mois de la femme acte wana ba poser ba kuluna ba poser ezali pendant ces mois de la femme et tant que papa moboti ko koloba na gouvernement nini parce que malgré ba thème ba pesaka non à la violence faite à la femme to moni na quartier na cité et le kabo salami na miswa bato o kolobani en tout cas na regretter à 0 mètre. Nous avons un souci de ça. À 0 mètre. Tant que nous avons gagné, nous avons gagné, nous avons gagné, nous avons gagné, selon nous avons gagné, nous avons gagné, nous avons gagné, nous avons policier. Tant que nous avons ça la mine, nous aussi, des soldats. Nous avons les parents, les passes. Côté on a en tout cas, depuis Kabila, à côté à 18 ans, comment il peut croire que si ça coule la terre? C'est qu'il y a un couple, les policiers, les bango, il y a pas de il fait le temps de la femme, on a tout les moi, les bango, mais quand on fait un quartier, c'est moi, il y a pas, c'est pas la maladie, c'est un club. Tu vois ce qui s'est bien passé? On a beaucoup là. Koko show pour te comme na suka mais quand on connaît les biso aux anciens vraiment dans la musique hein au beti pas na ba we randengo tu ko relater biso 30 ans ya carrière na mais quand ko relater biso en quelques minutes oui en tout cas la musique bien beti na winge na beti na empire sur les banité la beti na et pas question que la musique sika que la musique mingi mais comme il y a plein de nzambe akubena na solo sala na église c'est le grand de 30 ans de carrière qui a encadré des enfants 30 ans et que le 22 mars Hollande a invité même président de la République qui a invitation et qui est le premier frère chrétien de la RDC donc là ba tout ça na ba autorité ba dimanche à 15h ba ko tout ensemble mais il y a 30 ministères na ko kadebana école dimanche. Merci beaucoup Koko Show, le grand caméraman à CKT Télévision. Encore merci à vous très chers internautes. Vraiment l'histoire en Ossa est passée. Une jeune fille il y a moins de 18 ans violée par 3 Kuluna. Yibino Bango. Botoni bango non bongo la téléphone portable donc pendant ces mois de la femme tout ça qu'on déplorer penza ba situation parce que et ce que ça la penza passe pe mawa tous chaque année tous que célébrer le mois de la femme mais jusque là c'est comme si batongo za mibali ezali kuluna ezali phaseur ba ko zana conscience que moi c'est azali être encore très utile dans la société il y a d'autres choses il faut pas toucher à la femme voilà c'était vraiment un grand plaisir pour moi de nos compagnies ceux qui vont se payer dans l'émission merci Mingi moi si Azali derrière la caméra Dorcas ça va passer le stage dans le canal Kim Télévision un grand merci à mon vieux Mario hein mon vieux mon konzi quoi il me testi à corriger biso ya mon komi mabe papelé ya koto beti mabe natif Jean-Pierre de Lois je te salue ceux qui nous ont envoyé je vous en très prochainement bye.